Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bandeko na biso bakongolais bazali konyokola kaka biso moko bakongolais awa na poto. Bandeko babolingo toyebi te système oyo ekomi lelo na poto awa ndenge bakongolais bakomi konyokola kaka bandeko na bango kokosa bango kolialia bango bambongo. Toyebi te soki système wana ekomi depuis mondele asi atimbela pe akanga bamadusu nyonso tuna bamakambo ya shekula pe mondele asi atimbela akangela bango bisika nyonso tu sika bazalaki kodokola bambongo. Nde yango na congolais ase rebele sikoyo contre bandeko na ye. Bandeko babolingo tomonaka ete tango bakongolais babandaka kovivre na poto makambo ya shekule bandaka koleka bien. Tomonaka ete esika moko te congolais azwi likanisi po ete akosa ndeko na ye mpo nadokola ye mwa mosolo. Tomonaka ete ke esika ete congolais azwi likanisi po ete asala ndeko na ye mabe po ete afiakula ye mosolo. Me lelo ye tokomi kokamwa bandeko mingi awa na poto makambo bazali kosala pe ezali kopesa mawa. Soki tolobi boye mpo na nini? Bandeko babolingo toutaki kozwa ba message oyo bandeko ebele bakomeli biso a partir ya Londres kuna na Angleterre pe bandeko wana bazali kolela mingi po ete bazali kosepela te na comportement ya chaîne ya télévision ya bakongolais moko na kombo ya TV Shop 1. Makambo bato wana bazali kosala bakongolais balobi basi balembi po ete bazali kosepela lisusu te. Mpona nini bandeko? Bandeko congolais kuna baye konstate ete na chaîne ya télévision wana bakomi on dirait kosala coopération na pasteur soi-disant pasteur basali na nzambe bato bamonaka révélation bato babondelaka mpona bato po ete babikisa bato. Ekomi ete soki pasteur aleki na émission na chaîne wana après avoir pasteur akoleka après bakobondela babengisi bino bato pe babondeli bino mpona bato ya maladi. Tango bakobondela mpona bino bato ya maladi après soki babondeli nsima na yango basengi bino numero ya compte bancaire nde esika bakomi kokende kozwela bambongo na bango oyo ete mpona nini po ete babondelaki po ete moto azalaki maladi babondeli mpona ye pe kobondela mpona ye elingi koloba egali ya mosolo.
bandeko bolingo nayebisaka bino ntango nyonso ete il faut bandeko boyeba yango ete nzambe apesi biso sagesse na intelligence po ete biblia nde ekomi yango. Apesi biso intelligence mpona comprendre makambo nyonso ndenge ezali koleka. Apesi biso sagesse mpona kodiscerne bamakambo nyonso tu oyo elekaka na kati na nzela ya liloba na ye toyeba ete oyo ezali ya malamu ubie ya mabe tozwa ubie tobwaka. Bandeko bolingo ntango ngai mama Rosalie na pesaka baemission na lobaka na bino makambo ata bato mingi ntango bafingaka ngai me nayebaka ete nazalaka na confiance mpo nayebi ete suka na yango bato wana bakendeka kokweya toujours na kati na libulu ya baverite oyo ngai nabimisaka. Bandeko ntango ngai nalobaka elingi koloba teke nazali mayele mingi koleka me elingi koloba ete na mwa moke oyo nzambe apesi ngai yango mpe nazali kotalisa na bato mpe bato bazali kondima mpe bato bazali komona ete ezali bosolo. Ndeko nakoyebisa bino soki lelo bomoni ete bakongole bakomi kodokola to kofiakula bandeko na bango kaka bakongole mosolo na basysteme ya ndenge na ndenge ezali mpona nini? Po ete tango mondele ase atimbeli na poto ndenge nini kongole abandaki kozwela mbongo na ndenge ya kofiakula kodokola na banzela ya bashekula na banzela ndenge na ndenge tango mondele aye comprendre aye kokanga bamadusu alors tellement bato wana basi bamesanaki na makambo ya bashekula banini bakomaki lokola baparese po ete bamesanaki na ndenge ya mosolo ya argent facile. Alors tango baye kokanga bamadusu wana nyonso bato bamesanaki na makambo ya bashefkula kosimba ba 50,000 ba 100,000 bamoni ete bamisala oyo ya kokendeke di premier au 30 pose elaka ete ozwa 2000 euros bazali kokoka yango te. Nde yango na eloko nini baye kosala baye kochange kaka systeme yango ya makambo oyo etali ya ndenge ya bashekula. Bamisusu bakreye bachaîne ya baradio na bango mpona koluka ndenge nini technique bokomona ete na ebandeli ezali chaîne ya radio bakopesa baémission esuka na yango likambo moko ye kobotama ya ndenge nini ya koya koluka ndenge nini ya kobenda to kodokola bakongole bambongo. Mpe nazali koyebisa ete bandeko kongole nalobaka yango ntango nyonso ndeko ntango obelela kolobaka ete ngai nasali 10 ans nasali 15 ans na poto ngai mwana mikili ngai mwana ya lola ntango bolobaka babiloko ya boye me ifo mpe bolakisaka ntango makambo ya boye ezali koyela bino bolakisaka ete bozali bana ya mikili bana ya mayele. Okomona soki otali bazali kokosa mwana ya poto na bamakambo moko ezomona na penza lokuta me mwana ya poto aza koyeba te kombo kaka navandi na mikili nga mwana mikili me wi yo mwana mikili yango mpo oye ozwi nini oyo ezongolakisa ete lelo tala ndenge bakomi kokosa yo lokola mwana moko moke. Bandeko yo ozomona moto avandi na poto awa alobi ete azali mwana ya mikili mwana ya poto mwana ya lola ndenge bamesana koloba ongai mwana ya lola likambo te mwana ya lola botuni mbula o 18 ans o 20 ans na kati ya mikili wi kitoko me okomona moto asali 18 ans 20 ans na kati ya mikili. Bandeko tala raisonnement na ye tala mpe ndenge bazali kokosa ye bandeko kokamwa na moto aza na Congo vaut mieux que ye kutu ke moto aza komibeta tolo ke 20 ans 18 ans na mikili. Bandeko oyebi eloko nini ezali kokamwisa ngai parce que okomona bato mosusu bavandi na mikili me bazali koyeba bavaler ya makambo te. Nakopesa exemple moko mpo nalakisa bino ete kombo ya mikili ekomi kaka lokola griffe moko boye me raisonnement ya bato ezali penza se concorde te na moto azali koloba ete avandi na mikili bambula ebele. Mpo na nini? Tala place bato oyo bazali kobenga ete bango nde bazali bakongole balingi bana ya mboka me tala esika bazali kokosa bino. Ndeko nani yango ayebi te na kati ya poto awa
signature kaka ya oyo signature oyo babengi na lingala mokolo koto nani yango ayebi te ke soki lelo à partir ya signature no na poto soko signer na mokanda moko bo surtout na ba contrat oyo ekoki kolukela yo makambo bandeko pe ekoki kobebisa vi na yo nani ayebi te mais tala bato oyo bazali kobeta tolo ke bango nde bana ya mikili eloko ezali kokamwisa bandeko moto avandi na poto mwana ya mikili bayeli lisolo balobi ke tofundi Joseph Kabila président de la République procureur alobi ete bakongole basigné ba pétition ebongo date boye bakokende kokotisa bato pe bango wana bamokolo koto baza kosigné ba pétition basigné ba pétition ezwami bakei nango sikoyo date oyo bango balobaki ete date wana tokomemana na ngulupa ya bato mpo bakende kokotisa bandeko date wana eleka bapétition wana mpe likambo wana ekota mai elobamaka te me bandeko sikoyo basignature wana ekende api yango na tolobaki ete congolais change na ye kaka systeme ya koyiba moni ete pa ya mondele aza kokoka te aza koyiba sikoyo na systeme ya bandeko ne ndeko oyebi na pétition baje ezali ebele mpo na nini na kati ya pétition bakoki kotiela bino ke bakomi makambo mpona nini ya Kabila bino bakongole bozwi bosigné peut-être ata 2000 personnes bosigné tango bango bakozwa yango bakei nango tango bino bomonaki esika bapétition babande kosigné na ntete bakomaki makambo mosusu tango bake kuna balongoli kaka titre ya ntete wana bolanda malamu nazali kofungolela bino ndenge nini bato bazali kolia mbongo wana poto me bozali kokomprendre te esika bakomaki na ntete ke oyo tozali kosala boye po ete Kabila criminel azali koboma bato na Congo mpona makambo ya este batieli bino likolo ya bapétition bino bomoni bo yango mpenza bosigné tango bango bakozwa yango bakei balongoli kaka titre wana oyo batiaki ya Kabila bakamati sikoyo titre na bango batie balobi bakongolais bazali na besoin te bato basunga po ete bamama na bango oyo bazali na este baede bango po ete moyen te bato bafame bazali viole banini bazwi na bafoto na bango bamesana kotia batie bazwi basignature wana bakotisi balobi ete bakongolais basigné bazali kosenga baede mpe basengi ete baassociation eede kuna na este ntango bango bakokotisa na banimero ya compte bakamati bacheche wana esika ekendeki ekoti bandeko bofungola matoi bolanda po ete bino nde bozali kokomprendre te nazali kofungolela bino ndenge nini bato bazali koyiba po ete kote ya makambo ya shekula mindele basi bakangi nde sikoyo bango bachange systeme mingi bazali kokomprendre te tango bakozwa papier wana bapétition bandeko bakamati yango bachange kaka ntete bachange na titre na ndenge nayebisi bino bazwi na banimero ya compte batindi na association oyo baassociation oyo edaka bato mpona makambo surtout neti na makambo etali bafame viole banini mpo ete ezali na baassociation mosusu wana poto ndeko mpo eede likambo ou bien eede association moko wana poto esengaka ifo bapétition groupe ya bato ezala ebele oyo basali badéclaration yango wana ntango bango basalaka bongo apres bazwi yango bake bakotisi na bainstitution wana ntango bakomona balobi bakongolais basignaki donc basali badéclaration mbongo ekoleka na compte na bango bino mpe bokoyeba eloko moko te o ndenge balobaka dingungi bandeko donc boyebi mpe eloko te modele ekomeli na poto bakomi kolia mbongo na système moko bandeko mingi bazali kokomprendre te yango ete tellement mondele asakangi baporte kote ya makambo etalaki bashekula sikoyo bazali bazongi siko na systeme ya konyokola kaka koyiba nde bandeko na bango bandeko nazongi sikoyo mpona makambo ya bandeko oyo ya Londres oyo bakomi ebele mpe bazali kolela tokosenga na bandeko congolais oyo bazali na bachaîne ya télévision surtout namoni bandeko na bakomi balobi ete ndeko Boni Tongomo soki Boni Tongomo oyo azali responsable ya chaîne ya télévision alobi ete balobi ete ye mpe azali konyokola bakongolais mingi mpona likambo surtout ya koyambaka bapaster wana mpe bapaster bazali kobondela mpe nsima na yango bakosenga o nimero ya compte banini bandeko bapeuple congolais tolobaka yango ntango nyonso
kozwa libiki epai ya nzambe elingi koloba kaka te mosali ya nzambe ya kobondela mpo na yo il faut pesa quelque chose te. Libiki ya liboso ndeko ezali nano motema na yo. Avant passer alongola maboko na ye tia yo po abanda kobondela, soki motema na yo ezali na kondima te, passer wana koki kosala ba prière même pendant 40 ans. Eloko eza te. Yango na bandeko babolingo, tozali koyebisa na bino bandeko, bovandi quand même na bapoto awa, il faut ba mémoire efungwama, ba mémoire na bino, ba cerveau na bino efungwama pe ba mémoire ekola bandeko. Okomona moto mosusu azali na poto bazali kokosa ye na ndenge moko kondima te. Toboyi te ndeko, soki yo ozali na chaîne na yo tango mosusu ya télévision, tango salaki chaîne wana ya télévision, tolobaka yango tango nyonso, tango yo ndeko zwi ide lobi yo sala chaîne ya télévision, osali yango na bulu ete non nasala chaîne oyo po ete na mekaka ko faire passer ba message ba congolais ba banda koyoka basango. Mais tango sali eloko wana kolinga te après oya kotia ba congolais ba koma neti en otage, okomi ko sala babiloko moko po banda ko benda mbongo quelque part, e komi ndenge neti ba congolais nde moto balobaki na yo ande ko salela biso chaîne oyo, or que ezalaki ide na yo moko. Ndeko, ngai nayebisaka bino tango nyonso, tango mosusu bato bakanisaka neti nalobaka yango nasalaka liseki me nalobaka ndeko, omoni biso ata tango tosali radio oyo tosalaki yango po to faire passer message totalisa na mokili ndenge nini mboka na biso makambo ezali kosalama mpe komonisa baréalité mpe komonisa baréalité ya président de la république, po ete bato mosusu na poto bazali kolinga kofaire endormir bato mosusu na bamasolo ya lokuta. Président de la république kuna na Congo azosala eloko te, d'ailleurs aza mopaya me biso toyaki tolobi te oyo bazali koloba ezali yango te, mpe tokomi kolamusa bato mpe bato mosusu bacomprendre. Bandeko, nalobaka yango ntango nyonso, soki ozali kosala mosala na yo ya kitoko ndeko, okozala kutu na komitungisa te, okomona bato mosusu bakobanda kosala yo badon, yo moko kobanda kocomprendre te. Pona lobaka yango ete biso radio Zoomel 1000 depuis tosala radio oyo bandeko totikala minanu kobelela te bandeko bosala boye bopesa biso boye banini, mais nalobaka yango tango nyonso ezalaka na bato mosusu misusu kutu bato mosusu toyebi bango te. Okomona kaka moto akomeli bino na boîte email akomi ke papa Roger mama Rosalie na tcheki moi quelque chose moko boye, ou bien alobi tango mosusu mpona mama Rosalie amela moi fanta tango mosusu mpona papa Roger bandeko tozwaka ate ezali ya mingi te, me bato bazali kosala ba geste po ete baye komona ke tozali kosala mosala ya kitoko mpe bato bazali kondima. Mais oyo bino bozalaka ete bakongole moye tolekaka eza te, bopesa biso mbongo banini. Est-ce que bato wana nde balobaki bofungolisa chaîne na radio yango na tolobi ete kopesa ezali moto azala na volonté ya motema na ye apesa yo, wana ezali malamu. Mais kopesa elingi koloba teke tango yo osali radio na yo ou bien télévision na yo, chaîne na yo ya télévision, okomisi bato lokola sikoyo en otage na yo po ete non, en tout cas il faut bopesa boye po ete tala boye, soki bopesi boye te moye esala boye eza te ezalaka te. Oyebi ete nazali koloba mpe basali na nzambe mosusu lelo basili kobimisa nzambe incapable mais sans le savoir, bazali koyeba te. Parce que mpona nini nalobi boye, oyebi soki olandi basali na nzambe wana okomona ntango bango bateyaka, landa mateya na bango ndeko, okoyoka ndenge balobaka nzambe na biso azali riche, nzambe na biso kolo wolo, nzambe na biso kolo palata, nzambe na biso azali na nyonso, kangama na ye okozwa nyonso. Bolandi ngai malamu bandeko, bolanda ngai eloko nalobi malamu po ete bocomprendre ngai mpe malamu. Basali na nzambe to bapaster mosusu bazalaka soki bazali liboso ya bato, okomona bazali koteya nzambe na biso kolo wolo,
nzambe na biso kolo palata nzambe na biso nde atonda na bomengo nzambe na biso azali na nyonso tokangama na ye tokozwa nyonso boyoki ngai malamu bandeko bon mosali na nzambe atai ndenge wana nzambe kolo wolo nzambe kombo kolo palata nzambe kolo boye nzambe kolo moto azali mokonzi ya mbongo banini tututu me eloko kokamwisaka bandeko bango moko bapaster wana ntango bapesaka bato bamateya ya espoir ya boye bango moko bakokaka kolakisa exemple wana te na miso ya bato basele kote ya bango bamateya wana mpo na nini yo paster olobi ete nzambe kolo wolo nzambe kolo palata nzambe kolo mosolo nyonso tu olobi nzambe azali riche me suka na yango nzambe yo paster okomi kosala kimandia indirect sans que oyebake bato bazali komona te ozali kosala mandia yo ozali kokanisa ete nazali kosenga oyo na kombo ndeko soki paster deja ozali koinvente ozali kose vante mpo na koloba ete nzambe kolo wolo nzambe kolo palata nzambe na biso azali riche azali na nyonso me soki okomi lisusu kokanga fidèle na yo en otage mpo na koloba ete nabondeli mpo na yo il faut kopesa autant il faut kopesa enveloppe il faut kopesa boye bomoni teke bozali koyokisa nzambe yango soni wana eza lisusu teke moto azali kopesa bino na volonté na ye ekomi nde bokomi kosenga ye par la force tika moto apesa na motema na ye me soki ekomi ete ndeko enveloppe yango nasi namona paster mosusu bandeko kaka na poto na Allemagne mosali na nzambe wana ya ateya après lobi ete nakobondela mpo na bato me oyo balingi bénédiction ya ndenge ya likolo ezali na 200 euro oyo balingi na bénédiction na ndenge ya katikati ezali na 150 euro oyo balingi ba bénédiction na bango na ndenge ya C ezali na 80 euro bandeko ezalaka est-ce que ezalaka omoni siko bato bazali kobimisa ete nzambe azali incapable ntango bolobi ete ye kolo wolo ye kolo palata me ondire nzambe wana nde siko moto aza kotinda bino epai ya bafidèle mpo ete bokoma bamandia ndeko jésus apesaki biso exemple ya kitoko me bato mingi balingaka kolanda yango te surtout basali na nzambe jésus aye alobi ete ngai na ye na mokili napesi bino barevelation ya papa na ngai ofele bino mpe bokende na mokili mobimbo bopesa yango ofele me komi lelo soki mosali na nzambe alobi il faut nani mondimi akotisa loboko na libenga po ate abimisa apesa te ndeko nayebisaka bino tante expérience ndeko soki ozali kosala likambo ya malamu na mokili okokamwa bato mosusu bakobanda kokabela yo moko kobanda kokomprendre nayebisaka bino ntango nyonso mpo ntango mosusu bato mosusu bakanisaka ete bato ya radio zumel 1000 balieka kaka mbongo ya gouvernement te bandeko nayebisaka bino ke depuis tosala radio oyo bato mosusu bapesaka biso baide toyebi bango te okomona kaka bokomona boye mokolo mosusu ezalaka okomona papa roger alobi te mama Rosalie message moko eye kuna papa Botamba ayebisi ngai ete mutu moko atindi autant ou bien monta boye mpo na yo monta boye mpo na ngai me toyebi moto yango mpe te tala mpo na nini parce que ntango ozali kosala mosala ya kitoko bandeko nzambe akobanda kotushe mitema ya bato mpo ete basungaka yo me soki ekomi ete osali mwa evre ya kitoko okomi koluka ete par la force bazongisela or etu ndeko ozali koboma mosala na yo ata bazali kopesa ekokoma na moma moko okomona kaka makambo ekomi kaka esali stop ekomi kobloke na bato babandaki bakopesa lisusu te vi na yo ekomi mobulu soki osali likambo malamu ndeko tika okomona nzambe moko ayebi ndenge nini modele akozongisela yo mingi bakanisaka ete soki asali likambo malamu azwa mpe kaka récompense mokolo wana te ezalaka bandeko komona osala likambo moko ya malamu ko osala yango ntango mosusu na Congo me ozokamwa bamakambo moko ezoyela wana na potoko okomona ntango mosusu ozwaki problème moko boye nzambe aide yo na likambo moko ozokomprendre te nzoka nde oyidaka moto moko na Congo kala yango na ndeko soki osali moto malamu kozelaka retour d'urgence te ntango mosusu retour wana nzambe akoya kozongisela wana circonstance moko ekokomela yo
yo boko comprendre te tala bandeko nzambe aza monene mais bato batangaka kombo ya nzambe bayebaka na bango monene ya nzambe wana te po soki bayebaka yango jamais bazalaka yoko soki atei moto mwa moke pesa mbongo asala boye te toboyi te mabonza ifo kopesa toboyi te soki moto ana volonté akokopesa di mais ekoma ya obligation te ekomi lokola ke moto aza na niongo bokomi kotelemela ye ezalaka bongo te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise ngai na koyebisa na bino ete bandeko il faut koyeba yango na mokili oyo même soko tangi na Bible du début à la fin okomona ta nzambe azali kopesa ba enseignement na ye na nzela ya ba prophète banini mais na nyonso tu wana o nzambe alobi aiko conclure côté moko alobi ete na pesi bino sagesse pe intelligence pona ko discerner ya malamu na ya mabe parce que soki nzambe alobaki bongo ayebaki ke Satan to moyini pe akoya kokota kaka na nzela ya liloba na ye pona kobanda ko enseigner bato pe pona kobanda ko séduire bana na nzambe yango nzambe alobaki ete na pesi bino sagesse na intelligence pona ko discerner mabe na malamu ndeko tolobaka yango tango nyonso kokanisa teke soki ozali moto oyo ozali koyoka liloba na nzambe babanda kosakana na yo lokola mwana moke te liloba na nzambe meme Jésus ye moko alobaki yango alobaki ete nayeli bino témoignage oyo na wuti komona epai ya papa na ngai alors témoignage na pesi bino pe bokende bopesa yango ofele mais soki bokomi na ndako ya moto ayambi bino apesi bino biloko ya kolia bolie mais bozwa mbongo na ye te ata 1 centime bozwa te ndeko ekomama noir sur blanc mais nazali kokamwa bandeko lelo komi ete mosali na nzambe soki alobi Jésus allez yo mondimi to moto oyo balobi no kombo ya Jésus et comme il lokola nyongo il faut sola tout oluba oya kopesa quelque chose et pas pasteur to boyi te bazali na basali na nzambe mais soko sali yango na ndenge ya volonté ezali malamu mais koma teke bato mosusu bakomi kosala yango na ndenge ke atelemeli bino komi lokola nyongo ndeko ekamwisaka ngai ntango namonaka basali na nzambe mosusu bazwi ba verset biblique oyo ekomami na Bible bakomi yango na banini moko neti ba carton allez après baza kotekisa yango $50 soko ozwi yango mokolo mosali na nzambe akoleka na télévision akobanda okomona ntango so akoloba ete verset boye okomona soki etombe na verset na yo alatangeli yo babénédiction depuis quand bandeko depuis quand tala ndenge tozali kosambwisa kombo ya nzambe alors tokoyebisa mpe na bandeko oyo bazali na chaîne na bango ya télévision kuna na Londres à un moment donné pe soki ezali cop na bino na bapaster botika eza malamu te comment expliquer un pasteur aye na chaîne na yo alobi ke alingi apase liloba na nzambe abondeli mpo na bandeko ekoma lisusu il faut kozwa numero ya compte bancaire ya moto ezalaka te bandeko boyebi te ke Jésus a révélé biso eloko ya monene oyo alobi ke ngai na ye na témoignage ya monene oyo papa na ngai po ete ngai nazalaki pembeni na papa namoni nyonso yango na ye kopesa bino témoignage mais bokende bopesa témoignage oyo ezala ofele bozwa ta un likuta ya mutu te ngai napesi bino ofele bino mpe bokende bopesa ofele mais ndenge nini lelo bato mosusu bakoma liloba oyo kutu bango te mutu bayaka na yango Jésus moto ayaka na yango na basali na nzambe na kala mais lelo ekomi ete liloba wana nde bakomi koluka sikoyo basarichir nango bandeko nakoyebisa bino eloko moko basali na nzambe mingi surtout na poto ebele bazozwa baproblème mais soki
ozali moto pe ya kati ya masolo ya bato wana te okoyeba te. Nakobetela bino par exemple lisolo moko. Pasteur moko boye na Hollande. Na banzi ba makambo naza koloba, tango mosusu bato bayebi yango. Tango mosusu te bato bayebi yango. Pasteur moko na Hollande na ville ya Den Haag. Pasteur wana kaka ndenge basalaka ba makambo na bango na ndenge na sese. Pasteur wana mokolo mosusu akendaki kotala ser moko boye. Ser wana pe abondelaka na ye te. Mais ayaka na ndako na ye abandaki kolinga kokende côté ya ser wana po ete ser wana a rejoindre église na ye. Mais ba masolo eselekaki ete pasteur wana azalaki na ba makambo ya sese kaka ndenge toloba ya kozwaka bambongo ya bato oyo nzambe alobi boye. Tango pasteur wana akendeki epai ya nani ndeko mwasi wana, pasteur wana esika avandaki na kiti, ndeko mwasi aremarke pasteur azalaki kotoka moke omona mama apesanga mai, okomona bapesi mai kaka bongo. Tango pasteur alongola ye makolo epai ndeko mwasi akei na butu nango pasteur ake kokufa. Alors nde sima bato mosusu basalaki interpreta ndenge nini bo, mais toye komona ete pasteur nde atambolaki lolenge oyo nzambe alingaki te. Po ete pasteur wana akomaki meme ofiakula basere mosusu na kati na église na ndenge kaka ya sese. Bomoni nzambe ekotala kaka alobi no oyo soki na tike mwa ete fiu nzambe azwi. Mais tozali koyebisa bino bandeko mingi bazali kozwa ke bazali komona liloba nzambe loko ezali ya kosaka ndeko soko omoni ete na kati na manzela ya masolo ya nzambe ozali moto o nzambe atindi yo na kati na mosala wana te ndeko tika na yo luka ta ndenge nini biso omoni tosali eta radio tozali kopesa basango boye banata kopesa basango na otango mosusu bato bayedaka wata na mwa mike mais koyaka te loba ete non nzambe ndenge ozali wana nzambe atindi ngai nzambe alobi boye nzambe atalisi boye ndeko nzambe alobi ete il faut pesa pasteur autant te ezali bongo te. Ndenge toye koremarke ke depuis baye kokanga basysteme ya bashekula na poto bato mingi bakoti mai. Bakongole mingi bachange système na bango kofiakula to koyiba. Bakomi siko kofiakula kanga bandeko na bango bakongole. Bamisusu bamikomisi bapasteur, bamisusu bamikomisi baprofète, makambo ndenge na ndenge. Pona kaka nyonso kofiakula ndeko nazoyebisa bino ya solo bokanga date ya lelo. Na makambo ba experience na sina moni pona bandeko kongole bamikomisi bapasteur po baluka mbongo. Soki liloba ya nzambe oyo ezalaki na makambo ya mbongo pete ke ba mabonde ezalaka te loko te ndeko tolingaki toluka ba pasteur na Congo. Tolingaki toluka ba pasteur na Congo balingaki pe bazala te. Eloko komisi bango ba pasteur po bayebi ete kote on eza kofuta. Mais mokolo kozala ete révélation moko ye mosala nzambe moko ya lobi ete nzambe atindi message ya lobi ete a partir ya lelo liloba na nzambe bapesa susu dim te bapesa pe loko te banini ndenge ezali wana koyoka kaka liloba pas question ya dim nzambe asupprime yango ndeko bokomona ndenge basali na nzambe bakopakata mingi barezo kobima omona kaka no mikolo moyena te eza te nazoka libumu moye te boyebo wana nyonso barezo kaka po alingi atika mosala po ezofuta lisusu te soki balobi mabonze eza te boyeboye balobi mpenza ke mosala ya nzambe yango basala yango kaka na ndenge tolobaka ete asec rien 0 bandeko ebele ya bapasteur bakopakata ebele ya bapasteur bakopakata surtout ana poto ebele bakopakata. Mais le lobby te ke ba pasteur nyonso baza mabe ya malamu pe bazali o baza kosalela nzambe na kati na solo mais ebele mingi baza kosalela na nzambe na kati na lokuta batondi ebele yango wana tozali koloba bandeko elingi koloba te ke lelo oyo to banda kozwa kaka bandeko na biso bakongole na en otage ke lokola bakotia bashekula esika bato babandaki kobeta bashekula
ezo simba te ale lelo ekomi eke non ale to koma kaka bapoto komi sa ba pasteur ale komi ya boyeboy ale lelo bato mosusu ba combattant tofundaki Kabila ba signer ba pétition après pourtant ba rezo ba papier ba ke ba signer ba changer ba en tête wana ba tie titre mosusu ba ke koluka ba association po nini ba récupérer ba mbongo to ebi wana nyonso ba secret wana c'est ebani mais loko tozali koloba ba congolais yo moto mesana koloba ite ngai na beta 18 na poto kumfa kuputu ngai na beta 20 na poto kumfa mosusu komona na matonga na bandeko eloko pesaka ngai mawa na posa ya kolela okomona na matonge na banganda matonge mosusu omona soka sa meli na bawefa kuti yo kosangana na ngai te ndenge nazali mwana ya poto ya kala nga nazali mwana ya poto na yebi bakwenyo soki na koti boye na bimi boye na kokende kobimela place boye soki na koti boye na bimi boye na kokende wana azolia nguba na banyoko bandeko azolia nguba na manioko wana atondisi yango na monoko azoloba bamanioko nyonso to asa fini na kati ya minu ya pembe dezo komonana bandeko batongo mpe bazalaka mpenza ntina te oza komituna me bato basali bambula ebele na poto ndenge nini baza kose komporte boye ndeko okomona mutu na nganda ya matonge aza koloba aza kolia manioko na nguba wana sa tefuni yango mais sikoyo tango zo koloba za pe koloba makasi sikoyo zo fungola munoko lokola ngubu batu nyonso tu baza komona banguba na ba manioko aza fini na kati ya munoko amela pete bandeko aza koloba kaka ngai nazali mwana poto kala boy mais banguba na ba manioko etondi na munoko bandeko quelle sorte de comportement Congolais basili valeur sur tous les plans bandeko sur tous les plans vraiment ezali pasi pe mawa okomona mutu mususu na matonge wana aza kotonga mwasi na ye ya ndako bandeko mwasi oyo balalaka na ye ndako moko mais asa meli tellement kwiti aza kotonga mwasi na ye mon cher en tout cas mwasi na lembi ye mwasi na za salite oyebi ke na ke komona na se ya mbetu namoni ba sous-vêtement na ye namoni ba sous-vêtement ngo salite bandeko yoka mwana mobile aza kotonga mwasi na ye ya ndako pa baninga na ye alors yebisa biso valeur nini oza kopesa na mwasi na ye ya ndako omoni pona kolakisa ete bandeko batu mingi kaka komona kaka non ngai mwana ya poto toza bana ya mikili mais tala comportement ya bana ya mikili yango okomona tata mosusu asa koli suki ya pembe mais balingi mpe koutilize langage oyo biso bana ya mikili te loba ngai tata ya mikili bana ya mikili te tikela nde bana ya mikili bajeune oyo baza kokola oyo baza koloba bango bana ya mikili mais yo utilizaka terme wana bien lobake ngai tata ya mikili po soko ozoloba yo mwana ya mikili oyakala suki ya pembe boti mais oza koloba yo mwana ya mikili loba nde ngai tata ya mikili yango na eloko tozali koloba bandeko babolingo biso bakongolais tokomi kosala na mabe kaka biso na biso okomona kongolais aza kokosa ndeko na ye kongolais okondima te awa na poto ekomi neti monde ya bapuku na niau bandeko na poto soko obengisi mwasi na wauti Kinshasa ndeko zalaka toujours ekenge okomona moto mosusu abengisi mwasi na wauti Kinshasa na tongo soki ndeko ke musala motema kaka eza kobeta musala esila noki azonga ayebi te nani akokende kobimela ye lokola niau kuna na ndaku alela ye mpuku to alela ye mwasi bandeko naza koyebisa bino ya solo awa na poto mibali mingi babengisi basi awa abomi nzoto ntango aza koboma nzoto ata mutu moko apesaki ata 100 francs te ata 100 euro te ata 10 euro ya pamba abomi nzoto abeti bakoyo ya malili aye kobengisa mwasi na ye ekomi mwasi na ye awa na poto babandi kovanda kaka bato bazalaka ayo balinga komona basi bautaka poto bautaka Kinshasa te ale bazali pe awa bango pe bango kosala makasi babengisa basi na bakini me babengisaka te bango bazelaka kaka soki baninga babengisi ale bakomi koya kotala amio na bandako nzoka nde bino yo ozokokanisa ete bandeko baza koya kotala na cadre ya bolingo ya bandeko nzoka nde baza koya kotala mwasi soki mwasi atelemi ake na cuisine kozwa mwa babiloko ya koservi baza kotala wana na sa motema matakwa bien mabele kitoko tala bombas wana baza kotala nyonso bango nde sikoyo bato bakobanda kosala baplaire mpo nini baya kobaba mwasi wana basi mingi bababi bango mpona bamakambo yabo bandeko makambo tozali koloba ezali vrai awa na poto bakongole bakomi lokola batu oyo ke toloba kaka monde ya puku na niau kongole azoprefere kosala ndeko na ye mabe
vraiment ndeko na omoni pasi koluka mbongo kosala kokangisa mbongo po abengisa mwasi na poto yo mutu ya liboso oye kosala bamanevre mpo ozwa mwasi wana ndeko na yo azoyembo na ndako oza kolia mais après soki ndeko wana ke musala yo yelo obandi kokosa mwasi na masolo ayebi kutu mobali na yo boyebo basi mosusu mpe lokola bafaible fait de fait komona koya kosede ale yo moto obande koya lokola moyibi ale obabi bandeko awa na Allemagne nakobetela bino lisolo moko ezalaki na ndeko mobali moko kaka na bakayu ya pasi azalaki kovanda na mboka na Hamburg abanzi bakongole mingi ntango na kobeta lisolo oyo bayebi yango kongole wana kaka bakayu ya pasi kokende na bamalili kosala bakayu ya pasi banini aye kokangisa mwa mbongo na ye bandeko po tala kaka bamalili mpe ya Allemagne oyo bandeko surtout kote ya Hamburg kuna na Hamburg kuna lokola malili mpe ezalaka makasi ndeko amoni kaka bina kokotikala boye te po ndeko amesanaki na bavi ya kokende kobaba na bavitrine aye komona ete mbongo ezokende trop nde ndeko ayaki kotala lobi no nakangisa kaka mosolo mpo mosolo na okende kopesa na bavitrine vomi nakangisa mosolo na ngai soki nakangisi mosolo nakoki kobengisa mwasi nde ndeko na makasi kaka ya nzambe bandi kokangisa mosolo malembe potela kaka via bavitrine nasi nayebisa bino bandeko kuna ezalaka ete ntango okei kofuta mbongo na yo kote obandi kobaba baza kotalela yo minute alors que na mwasi ya ndako ozali à l'aise ere nyonso motema na yo kolinga osisi mpo onyolosi mokongo na yo olobi mpe mama merci mais yo kanisi na vitrine yo kende kosenga mwasi merci mpo ete azotalela yo baminute nayebisa bino yango mingi bakanisaka neti liseki ezali liseki te baza kotalela yo baminute soki kaka minute bandi kokoma na suka bandeko bandi kozwa bambata ya mataku nalobaka yango mpo ete ezali moto moko kokosala hypocrisie te mpo ezali monde moko oyo bato nyonso tu baleka wana biso nyonso tu toleka wana bandeko avant ozwa mwasi na poto mutu nyonso aleka wana baza kobeta o bambata ya mataku bandeko yango na nalobi ete ndeko wana aye kosala nini akangisi mwa mbongo na ye papa aye kobengisa mwasi ntango abengisi mwasi bandeko en tout cas mwasi wana modèle azalaki mwasi moko wana mpenza tozoloba bango azalaki une jeune fille kitoko o ndeko mwasi ndeko mobali abengisaki ntango ndeko mobali abengisi ye mpe ale abengisi mpe bandeko mibali mosusu bayeba ndenge nini boyebo bandeko mibali mpe bamona nzoka nde bamisusu na mitema balobi yo mosuni ya bien ye ndeko akomona sikoyo makambo na ye ntango esali bongo bandeko eloko nini ekosala ndeko mobali sikoyo ndenge azalaki wana lokola ayaki na confiance te ya bandeko mibali mosusu ayaki soki akei mosala akangi porte ya ndako akei mosala apres soki azongi afungoli kaka bongo mwasi mpasi amesanaki na rythme me mokolo mosusu mwasi azalaki na fenêtre azotala afungoli fenêtre azotala na ye na libanda baami oyo kaka bayaki kotala mwasi oyo na mokolo ayaki mbala liboso atango ami ana ndenge nini ko abia ozalaka ayebi ke moninga na ye kende aza na mosala me asali samdabi entel aza te abi te aza na mosala abi me fungolelanga na kota tokosolela biso moke abi moye na fungola eza te po ete akangelinga na porte nde sikoyo atuni abi pani akangeli abi ete mikolo nyonso tu ezalaka soki alingi akende mosala ifo akanga banini ale ami wana ntango amoni bongo aprofite abandi kobetele masolo abandi kobetele masolo ale akosikosi ye na suka na yango bandeko yango balobaka ko soki moto azoluka kaka eloko avec intérêt okomona ye na ebandeli ndenge akobanda kosala befort moko mais ntango mpe bakotikela ye eloko yango akosala na ye eloko te bandeko ale ami wana ntango asisi osolola azwi atikeli 300 euro alobi 300 euro oyo na tikeli yo ya yo mais ndenge esali boye lobi na koleka susu kote oyo na baero bozalaka na fenêtre ntango mosusu nazala mwa quelque chose na kopeso ntango esali bongo bomwasi ekotala bi mobali oyo depo abalanga na tovanda ka kokangelanga na ndako natikala omona nano ntapesanga mbongo ya boye 300 euro mwasi sikoyo abeli mwa kimpelekese ocomprendre bon nabanzi bocomprendre sikoyo ndeko wana kei mobali mpe ntango aye mwasi aservir ye bien banini alors que mobali mpe na mwasi babandaki kovivre na bango bien ale mwasi mpe abombi sekele alobi eloko te lobi nango ale mwasi mpe lokola alingaka ne likambo ya mofuku ale mwasi wana deja
une heure avant ça mi fungolelaki fenêtre ye wana avant de aza kotala kaka bato nde ntango baoli ntango tipo wana ye ayabi andenge nini mbala otiki porte polele ote atiki porte polele takangi yango kaka comme d'habitude mbala moko ndeko mobali wana pesi mwasi boule ayebisi alobi bon yo sala boye soki ndeko mobali aye ntango ayaka ntango afungolaka porte clé etikalaka na porte no abi wana atikaka clé na porte problème etabi bon soki atiki clé na ye na porte bandeko bolanda lisolo bien ezali lisolo moko esalama en Allemagne na Hambourg abi soki atiki clé na ye na porte yo zwa clé wana luka savon abi na ndako bozaka na savon alobi toza na savon abi bon zwa kaka savon moko polisa savon na mai après soki poli mo muke zwa clé wana fina yango na kati na savon wana esala ezwa penza forme ya clé soki ezwi forme ya clé après yo bomba savon na lobi nga na koleka susu opesi ngai yango ndeko lobi nango boye ntango mpe kaka mobali yake mosala mwasi mpe kaka comme d'habitude daye na fenêtre avandi ntango ndeko wana ye mwasi deja sa finaki savon ndenge kaka sa finaki fungula wana na savon esali forme ya clé ntango esali forme ya clé ale azwi abombi yango lobi nango ntango tipo wana yabi na sina salaki azwi abokeli tipo wana abi bon savon problème ya te na kei tipo wana kei ntango akei pa bato basala ba clé alakisi ka forme abi na bungisi clé nanga bobo lokola mpe mundela spécialiste lokola forme alaki wana bazwi nanu basali nanu nani bazwi nanu forme wana balongoli forme wana babwaki liquide moko boye ezwi forme wana banini après basali pa eye kobimisa forme moko bo après ale baye kobimisa yango sikoyo baye kosala double de clé nango tipo wana ntango azwi yango bandeko azelisaki te mpo ayebi ke mobali wana ntango akendeki na batongo wana azongaka ti ba 17h sikoyo tala kaka ye sikoyo mwasi deja azalaki na nini wana a partir ya ba 10h ntango ti mpo nake kosalisa baclé wana na ndenge esilaki asalaki presque 1h du temps ba 11h deja aza wana ntango aye alobi bon ayebisi mwasi wana bi bon azwi na meka ameki bopu porte efungwami ya koti bandeko babolingo tala kaka moto oyo moninga oyo ayebi ete moninga amonaki pasi mpona kobengisa mwasi oyo amonaki moninga asalaki makambo amonaki pasi na ndenge ete akangisa bambongo mpo ete mwasi aya me moninga akomi na ye niau ndeko ntango afungoli boye pu afungoli porte akoteli esiko na ndako bandeko oyo wana penza ndenge sikoyo balobaka penza sasa basenzi oyo ndenge balobaka baba na yo ndeko ayena na sololi na mwasi oyebi ke ntango akoti mbala moko asololi na mwasi abi bon 800 euro oyo na pesi yo eske yo depo ye awa asa pesi yo mbongo mpo tindela bapara na yo wana mwasi te nanu te tala kutu likambo ngo mpe nakalisaka mingi abimisi mpenza 800 euro apesi ye abi 800 euro yango oyo alobi me ndenge ezali wana tala kaka boye atie litoyi mwasi pa cede bandeko bakende na chambre bandeko modele papa wana baba mama wana baba ye na modele moko na ndenge nazo koyebisa bino meme ye moko mwasi ntango bababa ye ndenge wana ayi koloba mama mobali oyo akosaka ngai bamibali ya solo bazali bandeko toyebaka te soki garçon wana lokola mpe na Hambourg ezalaka na babiloko bamibali bamelaka mpona kopesa force okoki kosala meme ata pendant 30 minutes ozobwaka te ndeko ntango asimba mama wana eza mpe na Hambourg oyo kaka na Hambourg awa eza na babiloko moko ba West Africa batekisaka awa ba West Africa banani basénégalais banini baza na babiloko na bango batekisaka na banani banigérian baza na babiloko na bango batekisaka bandeko soki omeli yango mpe olie yango ndeko nayebaka te soki mobali wana garçon wana akende koliela ye babiloko wana ntango aye asimba mama wana bandeko na suka na ngo mama komo olobaka kotika nga te pardon tokende kaka na lingi na nga suka otikala te oyebi ke yo ozomona bandeko tellement modele anyatelaki mama wana ekomi ke to etikali 1h du temps mobali garçon na bibo nga nakei lobi na koya mpo tala kaka mwasi na bi te zwanga kaka kotika ngai te pardon nasengi na yo papa zwanga mpo te mobali okosaka ngai
bamour asalaka ngai ya bademi terrain yo mpenza oyo kosala ya ngai yango ya temps plein te papa zwa ngai zwanga kaka mobali abi te nakozwa osiko te wana nyonso garçon na banda osala bamanevre mpo nini garçon azala mpe na mwasi na ndako mais garçon alingaki asala bamanevre nano akende na préparer esika mwa chambre moko aluele abanda kofutela ye mpo ete mwasi oyo nakende kotikala kuna mpo omoni kokokende kotya esika mwasi na ye ya ndako te bandeko garçon alobi te papa tikalaka te nani jeune fille alobi te papa zwanga kaka tokende po ete soki otiki nga modele ya butu lelo na kolala te alobi te kanga motema po ete nakokomema boye te tala kaka alobi te papa zwanga kaka alobi bo soki okozwanga te alo ningisanga susu ya tour asuka mpo nazokoka te bandeko modele oyo aniatelaki mama wana mbala liboso na mona mwasi azosenga ke ayebi ke mobali na ye koya etikali mwa minute donc etikali 1 heure du temps olia ezala ta na kobanga non mwasi alobi niatanga nanu yango susu bien bongo okende mpo soki oboyi koniatanga donc zwanga kaka te okende bandeko wana nyonso tu nabeteli bino lisolo mpo na nini mpo na kotalisa bino ete eza na bato mosusu na poto awa bazala kondire badetenteur bango bazalaka kaka soki moninga abengisi mwasi ye na afrique bango bakomi kolinga kosala ndeti mwa babiloko moko bakata akoki kokende kosala ndeti kobeta kayu mpo azwa kaka mwa mbongo mpo susi na ye kaka ababa kaka mwasi oyo moninga abengisi na afrique bomoni oyo ndenge ekomi mondi ya puku na niau awa na poto yango na ndeko ezali mabe ntango biso moko bakongole tozali kosala na mabe lelo bazali koloba nini no kabila akende po ete biso tolingi tozwa mboka na biso tokobongisa mboka na biso na bakomportema ya boye tokobongisa mboka na biso na babozoba ya boye ndeko na ndimi te modele kutu ndeko mobali oyo ababelaki mama wana ezalaki kaka mpo asala impression mais na ndimi teke ta mosu na ndako epai ya mwasi na ye asalaka mpe bongo po ete ngai nayebi mibali bien mobali soki amoni mwasi sika bandeko akoya na impression moko mwasi ntango akomona alobi nzambe mutu nalukaka mpenza yeyo mais bovanda sikoyo na mutu yango 1 mois 2 mois 3 mois okomona babiloko wana nyonso basini wana ekomi kobunga yo moko mwasi okomi komituna mobali yango toye te yango wana tozali koyebisa bino bandeko eloko ezali koboma biso wana poto ezali nde bolingo ezali te alors soki bolingo ezali te ndenge nini tokoyebisa na bato ete tokoya po ete tochange Congo tokomisa Congo un petit paradis totika komi kosa yango tolobaki ndeko toya tosangisa mayele tokende kosunga président na biso Joseph Kabila po ete monde na biso mboka na biso kende liboso barwandais bazali kotonga baangolais bazali kotonga bapays oyo bamakambo minene eleki mais totikali komona te sika barwandais obie angolais bazali koloba ete tokotonga mboka te po ete tala babomela biso batu bamama non bangolais lelo bazali kotonga bandeko soki okende angola okomona angola ekomi kose transforme mais biso bakongolais totikali kaka na bozoba likolo ya bamakambo ezanga ntina olie toloba kutu Joseph Kabila azali kosala bamakambo ya kitoko topesa maboko topesa mayele po ete mboka ekende liboso botikali kaka na makambo ya bozoba wana nyonso tu mpo na nini rankini ya bato ya deuxième république babie nyonso to batika oyo bakimia batika kuna babiloko babotolaka bato babotolaka bato bakolo biloko barécupere lelo oyo ekoma kosala bango motema pasi yango bakoma koincite bato no mboka na biso bapaya bazali kuna me mboka na biso bapaya bazali kuna bino lelo bokomi kotalisa biso ke kengo adondo azali mopaya ekomi neti cour moko bokomi kopesa bokeba kengo adondo mopaya me bandeko kengo adondo asalaka na mobutu bambula ebele na batata na bino moko bana boyebi yango mpo na nini botelemisaka biso na ntango na te boloba ete mobutu asali mabe azwi kengo adondo atie kengo adondo aza mopaya mpo na nini botelemisaka biso te lelo nde sikoyo bolingo kobanda koloba ete kengo adondo aza mopaya botika badiscours ezali kolalisa ezali korapporte rien eloko tozali koloba sikoyo ke tokosenga na bakongolais bozala na mitema malamu ntango bozali komona bapaster bazali koya na bachaîne na bino batelevizio après avoir koteya bakongolais oyo bopesa banimero ya compte po ete botinda mbongo il faut kopekisa bapaster ya ndenge wana basala bongo po ete bazali komonisa kaka biso moko bapeuple congolais mpasi ndeko ngai papa roger ndenge nazali awa nasambelaka ndenge moto nyonso asambelaka me nazalaka na bakisakata te ya kosala n'importe quoi nasala bo ou bien napesa boye mpona te okopesa mosali ya nzambe soki volonté na yo
mais eza te ke baye kotelemela yo mpo na boyeboye po ete nzambe abikisaka mpe bato oyo bayebi liloba te. Nzambe aza kosala mpe na bato oyo bayebi nanu liloba te, mais kolinga te ke soki moto lelo ayebi liloba akomi koya epa na o paster obanda kozwa ye en otage okomi kopesa yo no tokosala losambo moko boye il faut pesa boye o nzambe alobelaki nga boye. Nzambe atalisaka yo kaka na makambo ya pamba na makambo ezali ya solosolo ya mboka na biso Kongo wana nzambe alakisaka bino eloko te. Ezali pasi mpe mawa yango tosengi na bandeko oyo bazali na bashe na bango kuna na Angleterre oyo bandeko basilaki kokomela biso. En tout cas bandeko ya chaîne wana bameka nanu kopesa discipline mwa moke na bapasteur oyo bazali koya koteya liloba epa na bango po ete komi kaka soki balobi na omwa liloba mbongo balobi na omwa liloba mbongo. Donc eloko tokosenga ete ebongi malamu bapasteur botika kosala babiloko oyo bozali kosala mpe tosengi na bandeko wana oyo bazali na chaîne na bango ya bakongolais bomeka nanu koarrange situation ya baémission na bino oyo etali bapasteur po ete bayeba nani kobongisa po ete kosenga wana ndenge bakomi kosengela surtout bapasteur ya kozwaka banimero ya kota bato ezali malamu mingi te. Jésus alobi na yeki napesi bino ofele bino mpe bopesa ofele po ete liloba na nzambe ezali liloba oyo ntango ezali kobima il faut esala bamisala ebikisa bato nde eloko nzambe azali nango besoin me nzambe azali teke soki liloba na ebimi ebanda su kopesa kofuta nanu bato oyo bazali kobimisa yango ezali malamu te. Mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete oto sili koloba na banzi bo comprendre pe bolandi yango malamu tozala mayele bandeko po ete tango tozali ko se vanter na bambula oyo tosali na poto tolakisa pe na mokili ete tozali solo vrai bana ya mikili tolakisa kaka teke tozali bana ya mikili tozali kobeta batolo na bambula tosali me bozoba na kati na mituna biso ezali malamu mingi te. Po ete okomona moto mosusu asali bambula ebele na poto me soko tali ba makambo bazali kokosa ye bandeko ozali komituna yango moto avandi na pays développé to avandi kuna na kati ya mboka na bamboka oyo neti lokola ba kote ya luila ou bien na mbanzangungu po ete ozokomona kaka esprit ya moto ezali kaka ya kolala. Esprit ya moto ezali ya kolala moyela mukeza te po ete avandi kaka na poto po ete formalité akomaki na poto mais banda siko kotala moto ngo aza kobetela yo bambula asali yo 8 ans 18 ans boyeboye bandeko yango na omoni ete tellement tozali kaka na kati na kolala pongi bozoba tozali mpe koyeba teke tango président oyo tozwi azali kotongela biso mboka ebongi tozala mayele toloba ete c'est une occasion mboka wana tolukaka kutu baoccasion boye esalamaka te bakosakosa biso tika sikoyo biso tosala baassociation oyo tofonde tomipesa na mpe bamayele po ete lobilobi tobanda sikoyo koyebisa na gouvernement bo biso badiaspora tolingi tosala boye likambo botelela biso nanu kote ya douane est ce que bokoki koarrange situation ya kote ya douane te po ete biso mpe badiaspora tolingi tobanda kopesa maboko na mboka tala boye voilà babiloko wana nyonso oyo nde président Joseph Kabila azali kolinga po ete biso bakongolais topesa ye bamakanisi na biso baide na biso po ete totonga mboka ensemble mais depuis président Joseph Kabila azali wana atikali nanu komona teke groupe ya badiaspora baye mpenza na ide balobi ete tala président makambo ezali boye mais bazali te kaka bamakambo ya bozoba koloba bozoba kokosaka bato oyo toutaki na Allemagne toza kozonga baza kofile biso bato yango sikoyo bakangi biso ntango bakangi biso babebisi voiture ya odombo ndenge esali wana tosengi na bino kaka bosala tu bosala bacotisation po ete tala balokuta bandeko bato mingi basilisi valeur na bango na poto likolo ya makambo kaka ya lokuta bandeko bino bosi bomoni bato boza kosensibilize bango bolobi ete tokokende lit na Kongo boya tosangana po banda lisusu kokosa bato wana mais soki babandi kokosa bato wana ezali kolakisa ke bozali bato moko lobilobi mpe soki mwa occasion moko ya mbongo ya kote ya pouvoir emonani donc bokopakata bokimi na bino kote wana bandeko il faut tokolisa mayele il faut tofungwama bandeko tokotikala kaka boye te likolo ya bato oyo na bahistoire na bango ya lokuta po ete tovandi na bapoto il faut tolakisa ete tozwi quand même expérience
ngai tango bato balobaka ete mama Rosalie boye me ngai nalobaka ete na mayele oyo ya moke Nzambe apesi nga ndeko mpo kosa ngai ifo ozala pokosa ngai ifo ozala ndeko mpo ete ntango oza koloba natikeli yo ta loba me suka na yango ale ntango yo kosisa koloba le nafungoli ordinateur oyo Nzambe apesa ngai cerveau na ngai na bandi siko koraisonne place boye moto boye alobaki boye eske soki ndenge alobaki tosali yango na ndenge boye eske ezali neti ntango nazali koetudie suka na yango nakumisaka Nzambe mpo ete Nzambe ayaka kopesa ngai solution epuis soki solution Nzambe apesi ngai nayebi mbala moko soki olobi ya solo ubie soki olobi ya lokuta mais soki yokanisi ete mama wana boyeboye azali zoba okozwanga te ndeko natimba mpe nasi natimbela kala naza moto oyo teke yo ntango mosusu okokanisa ete mama Rosalie azali zoba o boyebo te ndeko mpo ete mpona tolakisa bino ete tozali mayele mingi koleka ata radio na biso oyo avant tocreye yango toetudiaki bamakambo ebele mpe yango nomonaka ete bomela meme pema bakomba ata baluka bayeti na Allemagne me bamela pema bakoka kozwa biso te mpe bakokoka te mpo ete esika tozali ndeko ifo kita mpenza na se ya mai okoti na kati na oseya okiti balekisi yo na baniveau nyonso nde ntango kokoma mpenza na se kuna ale nde siko senga nzela na bagarde oyo bazali kuna na se ya mai bafungolela yo mpo ete oya komona mama Rosalie ou bien papa Roger ezali seki te ndeko ezali seki te yango na botikali kaka kidiba bokomi kaka kokosa papa Roger yango nde grigno kikoko tozali komona papa Roger nde o moto boye papa Roger nde o moto boye bokomi kaka kolobaka bakimpelekese mama Rosalie ye nde papa Roger bani ntango toyokaka boto se kaka tolobi tala bakongole baide moko mpenza donc ya kolala ozomona kaka bato bavandi na poto me tala baraisonnement yango nako naye kolobaka ntango natombolaka mongongo nalobaka ete ngai mama Rosalie nazali mayele nalobaka yango en fonction ya ndenge namonaka ba déclaration na bino to baide na bino bokomaka na Facebook ndenge bozali kokoma ntango moto azali koloba ete mama Rosalie ye moko nde papa Roger epesaka ngai mawa mpe posa ya koseka mpo ete babandaki liboso papa Roger ye nde nani Paulin Mukendi bandeko bazwi bafoto ya Paulin Mukendi ya bato bachechece eleki mo mikolo toyei koyoka lisusu bato ya radio zumela milango ezali nde nani oyo mwana mobali oyo azalaka na Londres nani Chikeva oyo ezali Chikeva bakizeli Chikeva après sima ya mikolo te yakomona babimisi foto moko bona passeport motongo oyo grigno kikoko bandeko tolobaka na bino oyebi tolobaka verité esika ezaliko ekotikala kaka verité mais oyo nyonso bosalaka bomikosaka na bino bomikosaka nde na bino bandeko ngai nalobaka yangoko mokolo na kondima congolais mokolo na kondima bakomba ata na makambo balobaka ete naloba ete ezali ya solo mokolo oyo bakodetekte biso bakodécouvrir mpenza ke bato oyo tolobaka tala boyeboye wana nde nakolobetela bino maboko nalobi te wi bolobaka mpenza ya solo mais tanke bozali kaka koloba n'importe quoi namonaka bino kaka bacomédien bato ya okomona moto mosusu ko oza kotala ye na Facebook bo otali mpenza olobi moto mpenza azali moto mpenza responsable mais bandeko banda kaka kotala bamakambo azali kokoma banda kodetekte kaka baide na ye otali kaka olobi nzombo akopola kokamo bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino
Merci.